C'est à notre gouvernement de la République démocratique du Congo. Maman, olobini ni pona makambo ezoleka. Mbote, bana Congo, biso toza vraiment ba congolaise ya makomba tokota na Congo te. Toza penane bana mboka. Mais tozo kamwa que ça na biso lelo ana kata mboka oyo ekomi lokola toza ba congolais te. Nde yango tozo senga na ba konza mboka. Batela biso likambo o na likambo nyonso tout bapesaka avertissement. C'est pas pour rien balobi avertissement. Tozalaki avertité. Ceux qui tozalaki averti, toza awa ba mama zemi bazali, ba mama bébé bazali, tolinge koza ba précaution. Et puis biso o totiki pe bana mike na bandako. Na ndenge toza koyoka ba situation na mboka na biso kolie komi pasi, biso lokola ba parents toza susu na kimia te. Tozangi bakini na mitema na biso boko risquer na Congo bo perdre quand même ba femme combattante pour la minute où toza ba femme combattante où toza ko bunda pona mboka na biso toza ko bunda pona mabota na ba Congo boyebi misala eza pasi ma bifuti ezaka pe malonga te. C'est comme ça que biso ba femme combattante oyo tozo bunda pona ko soutenir mabota na biso mais toye awa tokangama tozo mona ata il le ba moko pona biso te. Je sais que na kata mboka oyo toza na ambassade te, c'est vrai, mais toyo bakata ba message pour tozo ba information na ba ndeko batike na Congo kopesa biso ba sango ke na Dubai batu bakangani mais toujours za information te ndelo koza ko bangisa biso c'est que ba bosani biso to ba yedi biso te. To kota na mboka ona ba passeport na biso ya Congo et puis na hôtel awa ba komi ko bangela biso po ba mono kwa mikolo komo kende beto ko futa lisusu te ba tela biso likambo. OK. Maman Zemi.